Bonjour la baronne. C'est ma fashion de Nantes officielle. Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité. En tout cas, la Chine mobimba. Il y a Europe, il y a Afrique. Afrique mobimba pe. Boye bibino yon soke. Numéro 1. Ya Congo ezali Karine Mokonzi. Boye bi yango bien. Motomoko akuwanga na zalite. Na lobi bongo. Na minute oyo vitesse aza nango. Même le président qui segeti bazo lobela ye bongo te. Même le président qui segeti bazo bundela ye bitumba ne bazo bundisa Karine te. Yo moko bomona, bino moko bomona. Depuis Karine 2014-2020, babundi sakaye toujours. Combat ezalaka kaka. Mais a déposé à bazar mais na été. Karine Mokonzi a déposé à mindo qui na été. Parce que ezali héritage papa Mokonzi a tikela ye. Karine Mokonzi a lobi boy. Bino bo bundi sa papa nanga bunda na guerre. A sauva milimo abato ebele. Mais si ko bino bolingo bo bundi sanga naza mwana soda. Donc Karine Mokonzi alakisi ki azali vraiment soldat makasi. Alakisi vraiment kaza mwana soda vraiment. Parce que combat wana Karine Mokonzi abundaka ata muto moko te na mokili ko bunda nango. Ata mutu moko ezala mwasi ezala mobali ezala mwana akoko bunda ngo te. Talana même pendant confinement bazo bundisa ye kaka. Même balobaka na même na ndenge toza na confinement boy na bandako bazo bundisa ye kaka. Bino mobotala nano est-ce que eza normal? Eza normal te. Eza normal te bokoko bundisa mwana mwasi lokola mwana mobali boete même soki mwana mobali. Na o comprendre que oui mwana mobali na vie na yetanga botama il faut bunda bitumba il faut babundisa ye. Mais mwana mwasi la Chine bana mamba ba maman autorité toza la prête toyebitele msu yende mutoko ma président ya mboka ya Congo makamna oloba bozwango peut-être pété ba misu bakoloba na bango comme d'habitude nde balobaka. Mais makamna omona eza nazomona ngona musika. Eza normal te po babundisaka mwana mwasi boye. Eza normal te ba journaliste nyonso a Congo ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Faut babundisaka Karine. Vous trouvez yango eza normal? Nga nazo trouver yango normal parce que azana pouvoir ou ezo dominer bango yango wana ezo sala bango mitema passe. Yango wana ezala musicien. Ezala o babinga ba kroni fuati. Ba obundisa ye parce que ba yebi bokasite na ye. Parce que obundisa mutu te, oyebi ye te, omona ye te, boliana ye te, bosolola na ye te. Donc so obundisa mutu wana ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ngana ko obundisa mutu te na yebi ye te na swanisa ye uni na yebi nanga ye te. Mais ce que ozo bundisa mutu, ozo swanisa ye, ozo luka ye na ba problème, il y a un problème. Il y a un problème. Eza pambate. Parce que biso ba Congolais tozana ndoki. Ndoki ezaka na butu te bandeko. Ndoki ezalaka pe na moi. Soki ba vandelo po bango ba vandela batu na bandako. Ba bandiko lo ba kombo na yo banda tongo petit butu mobimba ba lamukeli yango peka na kombo wana. En plus ko ekomi confirma ezo sala bango lisusu pire que ndenge bazaki liboso babanda obima ba oke misala na bango. Mais na minute ba oke misala te. Bazo sa eloko te. Bazo sa sous ba répétition te. Bazo yemba lisusu te. Bazo sa sous ba concert te. Mais bandeko. La Chine, bo comprendre bango. Bana membre bo comprendre bango. Ba maman autorité bo comprendre bango. Bazana problème. Bazana problème parce que ba monique ya. Toti que les succès na wana mobimba ka ye moko. Mais il faut babundisa ye. Il faut babundisa Karine Mokonzi la baronne autorité morale.
parce que yenda za numéro o balobaka numéro 1 ya bango ba misu wana baza ba deuxième ba troisième na ba quatrième na ba l'échec bazali c'est normal il faut ba bundisa ye ndeni ba kotika ko bundisa ye so batiki ko bundisa ye ba succès na bango ekola na mai ba succès na bango eko kwea na mai ba succès na bango eko yoka na lisusu te yango wana bazo bundisa bango yango wana pardon bazo bundisa ye mais eloko na osenga kana Karine zalaka ndenge ozali na position wana oza nango continue nango tala na minute oyo bao bazalaki na baide te ya kosala baémission wana ozosala bakomi kosala bao babanda okritike yo bakomi kosala baémission bao bayebai kosala sport te bakomi osala sport bao bayebai kosala balive te bakoma kosala balive bao bayebai kosimba micro te basimba bamicro. Karine zala fier na yo en tout cas zala fier na yo soko vandi na ndako ndenge lobako lié semulu na yo parce que osali mokili na yo pe mokili na yo esimbi osali mokili na yo pe esimbi penza batosi bango banani batosa Karine mokonzi te banani batosi penza batosi mais sikoyo bao bazana ba orgueil na ba orgueilleuse yango wana bazo souffrir tala makambo ekomo bima alokola na lobaki makambo ekobima lokola ba champignon tala makambo ekomi kobima lokola ba champignon makambo ekomo bota YouTube eza mikolo YouTube eza elengi ya osakana te mikolo YouTube eza elengi ya osakana te YouTube ezongi goût mais pona nini pona chef na biso la baronne autorité morale pona mwana na biso adoptif Karine mokonzi la baronne c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal po basalele ba même so bolingeli ye boule bolingeli ye michopo bosaleli liboka nzombo mais azana bino kaka boye azana bino kaka boye azana bino kaka boye position ya zwi wana ezaka yango wana mais sikoyo au moniteur apesi bino ba solution boyebi kosala ba émission te bovandaki boyebi bosala te bokomi kosala apesi bino même ba sujet mais Karine yo vraiment oza créateur ya vrai yo oza vraiment okreaka penza ya solo Karine nandimi yo la baronne nandimi yo nakosi te naoloba nde vérité a créé mikolo ba émission ya ba marié ba couple célibataire ba couple bazomona pasi na confirma metala siko ba lokoti siko ide wana bakomo salela yango bakomo yamba bato po basala ndenge nini ezoleka na Kisasa bozelaka yasalaka bino bozwaka bozelaka yasalaka bongo bozwaka après lobi na tongo bino wana bokomo finga ye après lobi na tongo bokomo salele ba émission bozo salele ba émission mais ya azopesa bino makambo azolesa bino bolalaka lisute bokomaka kosala ba émission kasi so bosali ba émission te bolia ndenge nini ba revenu na bino eko diminuer mais siko na confirma yoza bien confirma boyebi la Chine nazoloba na bino la Chine bana mamba ba mama autorité boyebi confirma ezani Karine mokonzi a confirmé bato mama a confirmé bato
ba revenir bango ekokita. Boveni kana ndako ka bobimisa sans entrer. Bravo la baronne. O confirmer bango penza. O confirmer bango benza, o tie bango penza, bo vanda wana. O vandi si bango penza na ba. Yo sikoza na ngwende na yo ozotala bango. Ozotala bango penza. Bobimisa na mbongo wana. Bokende osomba biloko na ba supermarché parce que boza ba ikokoto. Bambongo ya kisi wana. Ovanda na chambre mobimba, osali magie po mbongo evimba. Obimisi ba 1000 euros. Ozobimisa ba 1000 euros ozokabela bato pona bato bakufa. Pardon. Mbongo wana bosala kama bokoma osala ba mbongo bino moko ya ba magie. Po bopesaka bato, po bato balobelaka bino, po bato bafingelaka bino. Mais siko Karine, bato balobelaka ye baza ya nzambe. Karine bato bao balobelaka ye basalaka, ba mama mibimba, neti bobenga biso ba mama mibimba. Ba tata mibimba. Donc bato mo basalaka. Basala bakende te ko sala ba eloge bakota na ba loge te po bakende ozwa bakisi po bavimbisa mbongo po mbongo evimbe ebele po bakende kabela bato po ezonga lisusu. Non. Karine aza na entourage ya ndenge wana te. Karine azaka na entourage ya bato basambelaka. Bao baza mitema malamu. Bato babetaka bakayu na bango. Mais bapesaka ye ba mbongo ya propre, eza mbongo ya salité te. Yango wana bozo bundisa ye. C'est ça le problème. Yango wana bozo yokana na la Chine te. Pona ni la Chine aza deke ka bolobi likambo na ye baye mbango, banjoyi baye. Parce que bino bozo sa makambo na bosolo te, bozo sa makambo na mabe ya bondoki. Yango wana la Chine ayelaka bino. Et puis likambo susu soki bino bozo lobela mabe ya Karine te, la Chine pa ko lobela bino mabe te. La Chine avandi na ye. La Chine ayaka mabe tango balobelaka Karine mabe. La Chine atomboka katango boyaka ko beta ye ba masasi. Bo bino bo beta Karine ba balle, mais Karine aza anti-balle. Vous comprenez rango te? Karine aza anti-balle. Anti-balle wana ta alati gilet par balle te, mais alata gilet par balle par Jésus-Christ. Yango wana faut bo comprenaka. Mais tellement botia mokili à l'envers. Nzamba sali mokili na ye normal, mais bino siko bolingi bo bongo la mokili na façon na bino. Yango moni confirmé bimi parce que za masumu. Eza masumu yango wana bozo comprendre bozo mona ngo eza normal. Non. Ba maladi mustu yaka nzamba siliki na mokili na ye. Babenga ngo droit de nature. Azo singa ba droit nature, azo singa ba droit na ye. Bozo comprendre makamna oloba, j'espère vous comprendre à quoi je parle. À quoi nazo loba. Pino bozo mona ka mokili bozo mona mokili mobimba. Mokili mobimba bayokani bayangani po basaka na mokili ya nzambe. Mais non. Nzambe basaka na ete. Nzambe basaka na ete. Biso nso tozaba na nzambe. Parce que mutu moko abima na nzete azalite. Azate. Moto pe mundela fabrika ye azalite. Même si mundela fabrika robot akokomaka moto te, akokomaka na pe mamutu te. Ezalika machine. Ezalika bibende mundela fabriqué ba bibende akoma lokola mutu. Eza image ya mutu mais eza mutu te. Donc voilà bino bato bo vanda kawana bo vandi bozo zappe ka po bolo la Karine Mokonzi botika bosa makambo susu. Il y a trop de choses à faire. Makambo eze belé ya kosala. Eze belé. Botika la Chine balobelaka Karine. Parce que Karine a créé un monde na ye.
bomoni Michael Jackson a créé un monde na ye siko époque eza ya Karine Mokonzi na Congo soki bobomi pe YouTube bozo comprendre te soki bobomi Karine bobomi YouTube bokozwa tala na lobaka boy exemple simple depuis Michael Jackson a kufa bozwa su Michael Jackson musuwa même soki bosali ba suzi bosali ba photocopie ba quoi moto moko akozala lokola Michael Jackson akozala kate. Deuxième exemple bomoni na France Johnny akufa même bosali ba suzi ya Johnny ba blouson ba moto ba suki mutu moko akokomaka lokola Johnny azate. Donc mutu wana obalobaka ba créer Karine Mokonzi azalaka ndenge wana azali boko multiplier bosalaka ba geste neti ye bosalaka ba makamu neti ye ozosala live na ye ozobina osala lokola Karine Mokonzi ozosala tout neti Karine ekesimba nango te ekosimba nango te ekosimba nango te bokosala nyonso tu ekosimba te parce que wana ezali susu naturel te ekomi artificiel makambo osalaka ezalaka siko bakopi ya Karine bafotokopie ya Karine ekomi sikoyo ekomi artificiel eza su naturel te bosiko Karine Mokonzi atalaka bino parce que boza ba bikeramu na ye boza ba photocopie na ye donc yango wana bosalaka ba piraterie donc bozo pirater mais atikela bino bo pirater mais bozalaka pe na moi respect tolobi te ke bobanga ye mais respect ya humaine moto il faut azaka na ba limite na ye bino bozaka na ba limite te il faut que yango wana Karine atia ba limite na ye atia ba barème na ye bino na ye atia ba limite na ye atia ba comment s'appelle ça atia ba angle na ye o nini akoko sala likambo na o ya ko sala likambo te. Voilà la Chine. C'est ça que incompréhension ezalaka na kati mutu nyonso akozala neti tokozala ba idée moko te et puis tokozala les mêmes morales. Chacun a sa morale na ye et chacun a sa raisonnement na ye. Bokozala na d'accord tout na ngai te. C'est normal parce que nga naza mama fashion bino boza bino, c'est normal. Ba misu baso kama oye mama oya koma kolobela Karine pourquoi? Mais ezangai, c'est mon choix. Eza choix nangai. Bokoki koponela nga choix nanga te. Eza lokola mutu na mutaza na choix na ye na vie na ye. Mutu musu apona na ye kamelaka masanga. Mutu musu apona na ye kamelaka cigarette. Mutu musu apona na ye kalangwaka na ye. Siko okoloba nini? Il faut na critiquer mutu wana. Mais non, ezali choix na ye. Omoni no tali kaka. Oleki na yo. Ça sert à rien qu'on critique. Soko omoni olingi na yo te. Ça sert à rien. Soko omoni mutu wana eza choix na ye. Nazo pesa conseil gratuit. Ça sert à rien ya ko critiquer mutu wana. Parce que choix oyo sala wana mutu wana ata mukolo moko ako kolobelaka yo ata mon côté ako critiquer ata mukolo moko te. Alors bino boza toujours na courage ya ko critiquer bato. Bozalaka toujours na courage ya ko critiquer. Bolingi bokota toujours na ba vie privée ya bato. Bolingi boyeba mutu wana azalaka na nani ya vivaka na nani. Ce n'est pas bien. C'est ça que bozozo na ba problème. Vanda nanda kuna yotika kolanda vie ya mutu. Asambela. Ou akoma na ezo ba église. Ezaka problème na ena nzambe na ye. Asambela kate. Ezaka problème na nzambe na ye. Bokoki ko forcer bato basambela kate. Bokoki pe ko pekisa bato pe basambela te. Bino bo kritikaka tout.
ezala ba pasteur ezala eza ba choix na bango eza ba choix na bango. Même si pasteur aliaka mabonja batu wana botika ye na bato na ya mabonja bakobobungisa ye na nzambe na ye. Yango eloko nini bozalaka te, il faut boloba. C'est quoi l'histoire? Bozalaka ba tranquille na banda kuna binote hein. Bozalaka na ba tranquille na banda kuna binote vraiment. Il y a quoi à critiquer tout le monde? Motoza célibataire bo critiquer. Aye kuna bimaka na mibala bato. Mais eza problème so abimina mibala bato. Etali kana mobali wana. Na mwasi ya mobali wana. Mais ya bino eza nini? Hein? Ya dérange bino na nani? Na nini? Alors nga nazo senga bino arrêtons. Totika mutu na mutasa la vie na yende nga lingi. Boyoka kazua me mutazana musala. Zo sa mwa musala na ebozo yokele zua. Mutu wana petanga opeso musala asali yo piston oko détruire osu e pa patron na ye. Mais boza ndenge nini? Congolais oza na ebite quelle race. Nga naza fière naza la congolaise même si naza européenne eza o balobaka d'origine naza fière naza la congolaise. Mais bino ozalaka fierté ozalaka critique na kaka na makambo ya mboka na biso. Bato basala théâtre basepelisa biso bozo critiquer bango. Mais lelo bokomo critiquer mais liboso bobanda olinga ba théâtre hein. Bokoma boya soki po otalaka no théâtre otali no théâtre otalaka no makambo ya nzambe osali ya quoi ngana lingite atalaka asalaka makambo mais soki okomi osambela nzambe na yo noko pekisa batu te basala makambo muso ya mokili. Chacun a son choix. Muta comme un musulman akomi musulman mais c'est quoi ya ko critiquer tout le temps? Mutuna mutazana azana choix o baloba libre ya kosala o nyonso alingi. Mutu abimana mobali wa ndumba wana abimaka na mibali nyonso boni boye. Ezotalaka kindumba na mutu wana bazobima na ye. Mais bino congolais kaka wana il faut botiaka munoko na kati. Il faut kabuluba quelque chose. Il faut kabo critiquer. Eza mawa toko bonga mukolo nini. Yango wana batu misu ba benda na bango nzoto babanga congolais. A préféré azala na milia batu misu ke ya congolais te. Soko lobine likambo zaika mino mibale et comme 10 personnes ba yebi déjà likambo wana. Comment voulez-vous que ba pesa bino confiance? A repesa bino confiance ite? Parce que vous êtes très dangereux. Yo préférez lingano ivoirienne, o lingano gabonaise, o pesa confiance mende kuna yo. Mais c'est normal la lingano gabonaise ou ivoirienne parce que na congolais kuna sa zu ba ku ebela boy na ye. Azo yo kana na bien na ba ivoirienne na ba antillaise na ba ikolo misusu parce que na ikolo na yo ba asi azu déjà ba problème tellement belé. C'est ça que lingine suko fréquenter batuana, alingi suko fréquenter ba zaïroise. Parce que Zaïro a bon likambote. C'est ça. Après beaucoup mo critiquer muninga. Ya lingasu amimona ka nini. Menga na mimona ka mutuka ndenge nzamba salanga. Et ate parce que na lingi bande konanga ba congolais te. Mais parce que boza ba tumoko ba luka mambo. Boza ba tumo lingi kaka choko songi kaka. Muninga so azana problème aye ko pesa o problème wana yo okomisa yango sujet na yo. Muninga aye ko confier parce que azo souffrir na problème wana ezo sala douleur na motema. Mais yo okomisa yango otiki muninga lobelo makambu après dès que kabo katine téléphone yo wana ozi sous téléphone muso omoni songolo fakala botika yango na bato bakomi na bato misu ba plita bakomi na bakwe na bango parce que basi basu ba problème tout le temps ba boy na bango siko balingi ko se confier na bino lisusu te siko mutu so ayo ko confier likambo yo komisi mukolo likambo komisi songi ezalaka communauté congolaise et congolais ezalaka mukolo likambo yo beto histoire na yo komisi songi. Il faut ezalaka na Congo.
non na monate congolais aza mutu moko o balobaka na ba ivoirien aloba en même temps il te tue en même temps il t'enterre en même temps donc azo lia yo azo pupola yo azo boma yo na minute kaka wana. C'est ça que tozo lingana te entre biso na biso ndenge tokolingana te batiaka mbongo liboso mawesila babwaka mawa na bapoubele wana mutu bazo boma ye azoleka na ye donc aozala na mawasu ndenge nini mutu akufika na porte ya ndako na bango olia benga taba yo ozebembe wana bavanya bao bazomela na bango. Mais comment veux-tu que bozoluka ke bato bazala na mawa basila mawa soko okuta na problème ndenge na boya na yo batu mama zala na ndako na yo na bana na yo na mobali na yo mais sopoza na mobali te na bana na yo déjà baza mibali na yo alibela bana no abasi baza penza baninga na yo alibela. C'est vrai ba problème ezalaka na famille mais nga na préféré nazala na mobali na nga na bana na nga ke nazala na bato babombaka makambo te. Voilà la Chine na lobi bokota botia ba j'aime tokutana na pokwa chemin fashion de Nantes officielle donc tokozongela sujet tolobaki lelo na midi toza wana ka pona kolobela Karine Mokondi toza wana pona ko défendre ye oyo azana pe na histoire na ye na sujet lelo beta na yo pesa ba exemple na sujet lelo o tolobelaki lelo na midi. So oza na ba exemple na yo ozwa ba ku na yo ou obota kate ou obota ou obala kate obala ou obali nanu te beta li solo na yo ko se genete parce que libala etangama na mutu et ate parce que so bali tende oza ndumba ou oza mabe ou oboma mutu non babala kana sonite babala ka soki mutu il faut boyokana na mobali wana. Et puis mobali wana pe ifo azala ke asime likambo wana e ate ko bala mobali yo koma ko lesaka ye okoma ko sombela ka ba costume ko la mariage non ça c'est plus le mariage. C'est pas parce que mali les ana poto il faut nazwa ka mobali na bala ye parce que yaya ko vandisa nga na ndako non nga naza ba kadogo na ndako na ovandisa te mobali après ba nga ba ya ko beta ye la Chine bolimbisanga nga naza na étape wana li soutien naza na mobali so nazo bozoka na oloba boye eza na exemple eza na opesa exemple na bato yo babali nanu te nazo pesa exemple mais nga naza na mobali naza na bana donc naza na étape wana na oloba te ke bana nga ba beta mais soki naza na situation ndenge wana ke naza na bana nga mibali après mobala ya osaka na nga na ndako papa koya na yo te parce que na limite natinda bana na prison parce que bako pesa yo minute te bako pesa yo temps te donc ba mama o bazana site ba mama o ba bota bazana na ba célibataire zwata na yo ya kobala ba forçaka te ba forçaka mobali te mobali fo ya ndenge nzamba salake mwasi na mobali fo balingana fo balana. Mais yate que parce que bazolo yoko bala mukoloni yoko bota non et puis bota soki ozana babota apena mobile mais soki yo moko ozui désir ya ko bota ke voilà na bota na ligne na ngana bala te sala na yo mama sala na yo moto moko ko diriger ezala mama ezala papa oso komi majeur donc ozana droit ya ko sala likamuno olingi mais totika ko yoka wana ezo freiner batu misusu ezo traumatiser batu misusu na ko sala likambo te parce que ba oloba nga na zandumba na ko sala likambo te parce que non nazo encourager te bo sala ya mabe mais nazo loba nde makambo ya solo eza bongo na communauté na biso congolaise ça se passe comme ça mais to comme na monde ya technologie monde commis na vitesse et les qui même vitesse à TGV bande konanga la Chine bana membre ba maman autorité monde commis na vitesse moko ya ko sakana te donc
Il faut pas botika la kaka na mentalité o ya kala wana bakolo babakolo. De toute façon bato balobaka na bango kaka. Les ont dit balobaka kaka. Les gens vont dire. Les gens vont dire. Bakolo bakaka. Ils vont toujours dire. C'est à vous maintenant de prendre des choses au sérieux. Bino de bato. Yo mutu amukinde yo mutu diriger vie na yo na nzambe na yo. Les restes, botalaka bangote. Les restes, boyokaka bangote. Mais, par contre, so yimota opeso conseil, ko boyate. Yamala mozui, yamabo boaki. Parce que toko loba te ke nyonso o bakoloba na oyoka. Non, 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 non. Parce que yonde mutozo kumba vi na yo. Muto moko azo kumba vi na yo te. Eza mwana no propre. O loba na ye, soka yoki, ayoki, soki pa yoki, to sala nini. O boma mwana na o. Parce que aza mutu aliboma, parce que aza drogué, parce que amelaka makaya, parce que aza boye. Non, 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 il faut arrêter. Il faut totika ba mentalité wana. Voilà la Chine na suki kaka wapona lelo. Ndenge na lobi tokutana na 20h. Chemin Fashion de Nantes officiel. Bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. Bo s'abonner Chemin Fashion de Nantes officiel. Chaîne ezaka moko yango wana. 100% Karine Mokonzi la baronne autorité morale. Vous s'abonnez, bana Nantes, vous s'abonnez, bana Congo, bana Mokilimo, bana États-Unis, Canada, ba maman langa Canada, maman, na utanga ba kombote parce que ça la zoua c'est pas bien. En Afrique du Sud, nani na Australie, ba maman langa Australie. Partout dans le monde quoi pona Karine Mokonzi nazo senga pona Karine Mokonzi wa yebi kaza vrai fan ya Karine Mokonzi soko moni Mère Fashion de Nantes ko hésiter te s'abonner appuyer na musapi na cloche wana wa appuyer au moni ba à chaque fois surtout en direct tozo saler la Karine émission ba notification bando kwela kayo et bandoyer la kayo. Donc voilà la Chine, na pesibino bambote, bon après-midi. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officiel. Bye.